Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenu dans notre émission Les Abakoki Oye les Adassa Chou de mon cœur Oye lelo tozana esengo na biso eza depuis donc SB 5 ans. Lelo penza tikanga na célébrer SB 5 ans de victoire. SB alongi molongi bakomba ye belé par-ci par-là na bato ye azalela ki fidèle mais bato na bakoma ba infidèle pona ye bakoma ba rebelle bakoma ko finga ye tongo midi pokwa mais SB azui lisusu makasi ya koleka o azaki nango lelo toyeli bino na live spécial live de Sila Bisalo bino moko botala boyoka si la blonde que ezali ba mauvais souvenir te ezali loko forger nga ezali loko ekolisinga nga na utaki nga muta ba cassette muta ba DVD bani na ekokota na monde YouTube ufungoli misu ekolisinga na komi pe un modèle et mams usala ande obi ba pelonga la zwaka ndenge oza montage d'acier bo ke paraboité nini boité na komi témoignage ya bata YouTube kaka na bino en tout cas ba finga nga na poto na Kinshasa merci da bino bokolisinga bokomisinga pe esprit bokomisinga grande dame na mental bopesinga siko posa ya kotravailler lisusu moni na zaso na zongi ko bafika te mikolo na matemi nyati tamona ngo mabe na komole na na komona ngo lokwa bango moni bato afinga nga ba lokwa batente po ani na mona bango lokwa moni na Disneyland moni parade tangeleka de bala ba sepela adieu le pet bib na mona bango siko bongo naza nga na parade bato wana bazoleka la famille touche pas. Clémentine, la femme de ton oncle. Mais la façon dont mon oncle tremble quand il voit Clémentine. Mais c'est la mort pour lui. Quand il voit Clémentine, il n'arrive pas. Donc toi aussi tu veux être ma Clémentine. La Clémentine a traumatisé mon oncle. On est fatigué de toi Clémentine. Toi aussi tu veux me traumatiser. Elle veut fatiguer, elle veut fatiguer tout le monde. La façon d'elle fait trembler mon oncle. Tu vas voir mon oncle va s'accoupler comme ça. Toto Gorou, c'est toi. On ne la reconnaît plus. À cause de Clémentine, là, elle parle mal. Et toi, tu parles bien, hein? Chérie. Toi, tu me parles bien. Tu sais que Dieu a trouvé une bonne femme. Une amie de neige douce, comme moi. On peut dire là, tu as dit tes enfants, ce sont des abakouk. Les abakouk même aussi. C'est chaud. Vraiment, les abakouk, on vous promet la saison 2 de Sila l'Ivoirienne. Et vous avez vu, non? Si Dieu le permet, si Dieu nous prête vie, peut-être qu'on fera un tour encore une fois de plus. Je suis une abakouka, dans un chaud, un aussi trop mams, sobela, tu rentres payer tourner les bisous. Abakouk, moi, là, tu as pote à ça, la SN, abakouk. Ok, na CA, abakouk, na pilote, même si tu côté pilote, mams, abakouk. Pilote abakouk. Bon, on est quand même cordonnier. Abakouk. Mouta, non, même ma titi, anani ya mams, diminue plus, naza abakouk. Si vous. Na komi témoignage ya bato YouTube kaka na bino en tout cas bafinga nga na poto na Kinshasa merci da bino bokolisinga bokomisinga pe esprit bokomisinga grande dame na mental bopesinga siko posa ya kotravailler lisusu moni na zaso na zongi ko bafika te mikolo na matemi nyati tamona ngo mabe na komole na komona ngo lokwa bango moni bato afinga nga ba lokwa batente po ani na mona bango lokwa moni na Disneyland moni parade tangeleka de bala ba sepela adieu le pet bib na mona bango siko bongo naza nga na parade bato wana bazoleka na mona ngo lokwa ba gagi mo ba osela nga ba épisode to ba sexa nga na mona bango lokola ba mike ba mona bango ba nini ba to figo ba osala ninja oui ba osala nga